en direct, il y a Clébois original. Clébois original avec grand prêtre César Ngadi, Binomo Boye Bonigaka. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord. Moi na mayele, moi na somi, mobundelia mabele. Bala nzambe na lisusu na mama na bino simana na bala kata mabondeli na ye lelo na kotesa bino bala nzambe surtout bala ya RDC de partout dans le monde. Bon bolinga la Clébois 5 minutes avec César Ngadi ya mwana bala nzambe nzamba pambola bino ngai mama na bino en qualité ya mosali na nzambe mwana na nzambe biso banso beto ko vivre na mokili oyo nzamba pesi biso pe bala bomo itozali ka bala na nzambe parce que nzamba lingi biso nzamba pambola bino na ba mipepenyo surtout ya mabe oyo yo zwi bomoi nzamba za lokumu tozana yo kosusu ya kolobela nzambe te azwa lokumu pe na kobosana te na kokende kopesa mokonzi na mboka po message na ye na kolelo ezali mpona mokonzi ya mboka pe na peuple congolais nyonso de partout epai tozali na koloba kaka le président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, le commandant suprême ya mboka, papa na pesi yo mbote na kobosana te la grande dame, première dame Maman Denise, Zambe apambola bino na entourage nyonso tout bon bakosunga bino na mokili, Zambe apambola pe na kobosana te, je dirais aussi à nos sœurs et frères qui prient pour les Congo RDC partout, mes enfants jubilés, intercessions jubilés partout, les mamans, que le Seigneur vous bénisse tous partout et pas vos alliés Zambe apambola bino. Zambe apambola bino na koloba César Ngadi, grand prêtre, otuna kinga bitune bele na lobaki na sisa mabondeli, en tout cas na kozonga po na koya koloba. Bandeko bakolingo prophétie oyo eloba bina kombo na nzambe okondima yango na bilembo. Tozolela peuple congolais na koyebiso ke tozolela. Jusqu'aujourd'hui tozolela. Tala maladie nega kotina kati ya mboka, tala ba signe de temps, mais la koyebisa bino bana nzambe na memeli bino liloba koloba na bino te, le Congo est sauvé et le Congo sera sauvé. Pourquoi na kolobela bino bondima? Parce que tokomi la tango oyo ya bilembo, tokomi la tango oyo ya réponse ya nzambe. Réponse ya nzambe na kolobela bino ndenge bana Congo tolelaka mingi nga bana bino nazosambela. Aujourd'hui ça fait 13 ans on azobondela mpona mboka nanga mpona république. Bana na nzambe mwana na nzambe azali atalaka basili po alaka na boyoki nzambe mwana na nzambe azalaka bazo emporte ye na mopepe te azalaka oyo ayokaka te ntango balobi nde ayoki alobi yango wana nde kosalema nano mwana na nzambe azali oyo azalaka na assurance aza na foi azo persévérer avec Dieu parce que nzambe alobi avec Dieu nous ferons des exploits donc ça veut dire na nzambe to po tomonaki yango bana na nzambe moi j'ai vécu ça. Dans un témoin au Kélé, on a monaki, ma camarade la deuxième république. Ça pouvait faire 50 ans, ça pouvait faire 60 ans. Mais quand Dieu dit stop, c'est stop. Pour moi, il pharaon, à nous, on a de la carte en Égypte. C'est l'histoire du Congo. À nous, on a la carte en Égypte, la souffrance, la milléno. Toleli ba yele sili na kata désert ba ba leli ba bi ta ba tali champ de combat et je ba armes sophistiquées ya pharaon zoya ba leli ba bi on devait rester to ba ki confondre la besoin d'Égypte pas sinon na désert ba kula la kula ba sikoye ya ko ya tabisonos bande ba ba soki totali Moïse aki na arme mon côté l'autre azaki na l'autre côté atali ke mo sommet rouge mboka ya l'autre to katsa ndenge ne ya ba ba ki ne talaka ke loko ko kyoza na loko no wana est-ce qu'on comprend comment na kata mai bo mona ki bino mais l'autre azako ya impressionniste mensongère na ba bibundeli ne ba char de combat avec les armes sophistiquées mais eloko moko esalama ki était boyebi histoire il était embourti donc histoire ya RDC ya Goa. Mais quand ça va la Congo, vraiment, bazala kapenda na souci ya Congo, bazala kapenda congolais, bazala bandekolaye, ba congolais, même bazala Amérique, même bazala la habité, bazala Canada, bazala Grande
Grande-Bretagne, la Chine, nous avons partout, nous avons des colons, des soucis, nous avons des Kangola, des colons, des Samana, des colons, des Gamboussé, mon con. Bana Zambé, tout comme il t'a loué à Zambé. N'a pas rappelé les Cameroun à Zambé, en décembre. N'a pas invité la Bénin, n'a dit que nous sommes en Zambé, à la poser la gaille. Mais tant qu'on a la télévision, Maranata, n'a qui n'a pas pesa, un sango, il y a tellement de Katabuka, c'est l'exemple de Mémé Katia, Moka, ou la bande de Babolingo, Bassi, Balobi, Mamakala, Yoton, Kakaye, Mama Grasse. Balobi, Basso, Balukana, Bazalaki, Congolais, Basso, Balukina, partout, Bautaki, Libreville, Bautaki, Libreville, Gabon, Bautaki, Nigeria, Bautaki, Cameroun, Bautaki, Côte d'Ivoire, Bonaki, Mama, Bayaki, Bako, Mama, Yoto, Kambaka, Bisso, la carte intercession jubilée. Tolanda, la carte Balutu, Toyoka, la Gajinayo, Bisso, non sur la Moukezana, Kokoso, Tolanda, Autosabela. Peut-être que Sabela pour la RDC. Nous sommes à télévision que tout Sabela pour la RDC. Nous sommes à côté de la RDC. Mon conjoint a corrigé. Mon conjoint a posé la main à Zambé. Ce qui a eu le Congo, Congo et Cameroun, les Skolami, Afrique mobile au Cameroun. C'est l'avenir. Objectif, quand on fait pour l'Afrique, Zamba doit ministre de la Kata RDC. Mon notamment Zamba confirmé mission des alliés. Oh yo yo zon tagawana, au sol de la Tamano sur la Katia. N'a pas qui va voter. Maman a la moi sur la intercession internationale. Vous voyez, première femme pilote. Pilote ya mwasi Afrika na ndeko ba kasi ko monene ba ondola ki ye na mokozi ya kala ya Amerika ba benga ki Obama bo monene ki mwasi wa na lekisi la promotion on appelle ça la sous na grand prêtre César Ngati Shoka za la ko tshali sous mama wana boyo kaye mama ya kurtoyanga approchana lui mama kalanga je vous ai suivi c'est ça les cas de mon pays les femmes doivent prier beaucoup pour leur pays surtout Afrique bon monaki ayebi président Chilombo mais Zanga talisa ki bango Chilombo ba soutenir ye à côté les manakata mokana na Zambé laye ceux qui mokana les victoire Afrique ko victoire bon la qui interview à maman wana na décembre tamba moni jusque voilà un président qui comme somo ba mona ki ba de ba non na Cameroun to que na prière ya ko sambela la prestation du serment ya mokosi non prestation du serment ya la tout ça qui prière na Amérique ezalaki mokolo le président so consacré mboka na maboko na Nzambe ngala zalaki na Cameroun na sangalaki na mama bo mona ezalaki manifestation munene mama ana le wa États-Unis parce que sa camerounaise azama sa ko vendre aux États-Unis asali pilotage aux États-Unis mama ana yaki na Cameroun bo mona ki bolana ki milulu no soutenir grand prêtre César Atiele ki binango et ki milulu minene to sane mama ba oteke pa ne pa décembre na quelque chose on s'en a na côte na Bénin na Cotonou bon moi qui me monter ma maman ba ko zwanga ambassadeur na biso changer d'émission exactement zola nana président la mission a été pesa za témoin ba maman ba ya ba maman to ko lukayo to ko bela na téléphone à Belgique to ko zwa te ba lo na voyage comment en Afrique to tika na makambo nous allons prier pendant 21 jours parce que tout le monde bazo ko misema ko ici pour la posa la président. Alors il faut que tu notre chargé d'émission à soutenir nous avons prié pendant 21 jours au monde qui a trophée à mon cause pour ma maman qui est à paix. Il y a un sala pour la boucle. Vous voyez qui m'interviewe à ma maman, parce que maman est présidente. Ma maman, c'est une carte Bénin, congolaise. Vous voyez qui peut m'interviewer là-bas. Bisous, ma maman, tout ça, 8 jours, 9e jour, prophète Mokolo, qui est jeune. Prophète a prophétisé pour la Cotonou, pour la présidence de Kounalé. Alors, qui s'appelle le maman, c'est quelque part. Dans le monde de la Congo, nous avons fait un message pour la maman. Atini business ko zwa biso ba maman ne souvenir to za plus de 3-5 qui maman toki na temple là il a prophétisé ba ndeko ba bolongo prophète ba ye ba kaye na nini na makambo oyo ya prophétisé na kana si bo ka kipena ko sema na susu na grand prêtre soko zo la dana wana na ko sema na nini na
nini technicien na biso soki kotiela biso nano boyoka bolanda message oyo les jeunes prophètes apesaki pour le président Antoine Tshisekedi Tshilombo ayebi ete boyokaki etambolaki profession etambolaki ayebaki ngai te ayebaki pete ayebaki nzambe alakisa bi bamama baza quelque part bazolela balalela mabele bamama na bandeko na pays étranger bauteki epai nepai na kosenga na grand prêtre atiela biso bolanda bainterview ya bamama wana ntango batuli bamama wana tosilisi manifestation eloko nini esalaki bango mpo bakota mabondeli ya ndenge bandeko babolingo eza na hotel moko eza na kotulu babengaka hotel saso bamama wana bazwaki sala monene a privé ça pendant 21 jours. La bango la bango, ma caméra sous ça pas on avait chargé des missions la mission puisqu'il nous a soutenu aussi. Il a prié avec nous. Banana Zambé et les cas qui m'a là on a déposé caractère, nous avons pas ces réponses. Na prophète quoi il va quitter Bisso. To qui la salle pour la prophète. Ni de la loi de Balingo. Alors, na yeko yebisabilo Balingo. Ya Nzambe ezalaka na ntango nango Nzambe bokoki ofinga bokoki koloba ozoba oboye babudulumaki ebachaki basala mwana na Nzambe bana babolingo ngala obisabino likambo lelo na 2004 ngai mama na bino na kotala bana na Nzambe mpona bunga te na kotala na telefone na ngai na kopesa bino kombo ya mama wana azalaki vice-président du Parlement. Philomène, ce qui n'a pas été reconnu, Philomène Omatuka. Azalaki vice-président du Parlement. Léna Zongi na Kishasa na 2004-2003. Azolanda maman na balani azalaki maman wana ya biso maman Philomène. Na maman na biso azalaki vice-gouverneur na Tangwana, na vice-ministre moko, na quelques ministres personnels. Le ministre Nsoulama, Timothée Nsoulama, personnel. Il y avait quelques personnes. Et même un pasteur, un pasteur, qui pasteur Thierry, pasteur Moï, la mission qu'on a la super lemba, parce que pasteur est belé, plus de 20 pasteurs. Oyo balanda ke message na ngana ye kotalisa bango pona mboka oyo ndene zambolo amanipulaki mboka oyo des années mboka ezalaki nde conduit par Pharaon Lucifer diable ye moko a personne bandeko babolingo nasengaki ngana lobi na kwa secret mokio ngana yebi mboka oyo Nzambe a délivré mboka oyo tant deuxième république tokwaki topalaka moi aussi je suis parmi Ngai azali parmi batoyo bandeko babolingo on bazalaki pour la maladie ya mboka la deuxième république nous avons soutenu les malades du peuple oui na tumela pera tatola jusqu'aujourd'hui bino mo boyebinga mama la bino hein na moni basala zamena na bino mo kyo ngana yebaki ya bamama ya fleuve ya ba réside des oyo babima kamokili kilioyo Nzambe esengeli mokonzi ya kokoza asala alliance na Nzambe na sotaka batona po boyebaki mama Philomène akufite azala komo pasteur Thierry Zeka akamataki likambo pasteur Ntabuluko tokotaki ba radio bandeko babolingo mwasi ya parlement azwaki makambo nyonso to mama je suis chrétien makambo yozolo mama mboka na biso ifo kambolama ekambolami na physique ekambolami na spiritualité alors makambo ya ndelo ndeko toko yokozo sakola mama esengeli mboka na biso tabi mama kaka bayena esibino mboka pour peuple à respirer mboka pour peuple vendre la kilia mboka ezalaki déjà trahi yango wana donc ça veut dire numéro 1 ya mboka fa consacrer mboka j'avais parlé bandeko babolingo esengeli kini bakozi batalinga babi mama ok c'est bon et après nakoki kobomba tela kende gauche papa na biso mongalo oyo azali alaki mokonzi ya maison civile na pasteur na biso oyo azalaki pasteur na biso kombo ekoya bandeko babolingo mongoyi moluda teme bazala bongo papa mongalo ye tokotelana tokopesa maloba epai ya mokonzi ya mboka parce que na exige balobi ke mokonzi oyo nyonso mboka oyo mpo peuple a respiré peuple ezali nini wana bandeko babolingo mboka nyonso oyo ekonzami na mokonzi oyo azali ya ténébré oyo azali wana mpona baliance disa po bandeko babolingo ezaka pasi mawa lilala population esangani na lilala mabe epolisi lilala malamu sikoyo ozali en tête yebisa ngai sikoyo ozali ya libebi
bino bokosuka wapi bandeko babolingo natalisaki makambo nyonso papa mugala wana ayaki vraiment tokala ayaki bandeko babolingo ayebi baréponse oyo yapesaki nsima komona mokonzi wana c'était terrible, c'était grave, surtout à moi-même personnel bandeko babolingo. Nathalie, vous êtes pasteur, c'est ce que vous me parlez, vous êtes pasteur. Mais gloire au Seigneur, chaque chose a son temps. Peut-être un jour avec qui le maître d'état des circonstances, puisque ma maman a toujours, nous avons à toutes circonstances béni le nom de l'Éternel. Nous sommes les cas. Mougalo a eu à répondre que vous êtes pas les pasteurs, c'était terrible, le pasteur Hassan. Parce que c'est tout glorifié quand on maman, ce qu'on a la kimia, mais chaque chose a son temps. Il y a un temps et parce que nous avons se présenter dans le il faut que je vous parle la vérité. Moi j'étais avec les marchands, j'étais mon loup. Vous comprenez? Mais dans l'ignorance, dans tout ça, les camarades sont une fausse à l'espérance. Quand je regarde aujourd'hui les mamans en train de soutenir les criminels, en train de soutenir les mal, mon nina moi si va humilier, maman lié mon téléma, non, puisque tout le monde l'homme fort hier, va soutenir, quand je regarde sécurité, il y a Kadhafi, c'est une femme. Quand je regarde hier, hein, pendant 37 ans, au tout le monde maman, mais les loyaux, les côtés là-bas, maman a humilié mon niveau là-bas, parlement. Ça c'est entre vous là-bas, d'accord, quand on a des problèmes, ils atteignent moi que l'on va la guerre ensemble. Ils n'allaient pas si bien mawa. Ils n'ont pas si bien mawa, maman. Mais vous avez beaucoup de côté, mais ils sont soutenir. Mais là, il y a la casse, on va soutenir la moto, soutenir la maman. La casse, on voit qu'il y a quelque chose, c'est ça qui est en bas, ça là. Gouvernement. Pourquoi vous venez mais papa la mission excellence, c'est le premier ministre Iloum, hein, que je connais, papa qui dit vous bénisse, bonjour. Pour moi, qui m'a donné pour le président de la mission actuelle, hein, Badekoba Molingo, hein, Antoine Tshisekedi Tshilombo, alors que vous voyez qu'il a montré, alors que la bataille FCC, mais non, la monnaie de maman, la ligne gouverneuse de la maman. Maman sengeli ba mona na tendance nyonso ba mama bazala ba ne ko ba bolo botala na moto alolenge oyo muta so tombola ba mama na kasi ko mola ke ba sai ba fa ke wana te ba pesi ba mama ado choche nga mama na soko kina bi choche ngelo ba negeza choche gouvernement binaki muta so pesa ba mama yemena na ba mama yewana Bible le bien ba ko ba bolingo zamba insister ala bi bolinga mwasi botombola mwasi bo protéger mwasi bo soutenir mwasi mais lelo mutoyo a telemi ba ko ba mwasa jana ye tama zo mona lelo ba ko ba bolingo MNC et soutenir mutolokola moto wana Batoyo batekaki Jean-Pierre de ma président akufa ya imese akufa beba bandi ko bako ngosuke za protection divine de Nzambe belelelo na ebitini ka ko bela Jean-Pierre jusqu'aujourd'hui akana kati karta ko so la ta mukili balingelaki les mêmes bateaux balingelaki pas sur la zone za la ngo bandi ko bako ngo ni bateaux na les commis il de pèse ko ba trahir Jean Jean-Marc Kabundu va trahir na banani monazo misamoso na ba diembe la simanaye nani MNC ça fait mal la tant tozomona papa il tient personnel azala la kata Belgique azala pasi na motema pona Jean-Pierre Bemba ngabo na kitata na chuma zoka ka ero mwana wa bado mashapero Kenya nuku alwa kabila wa bantu aba na mutoyi na ngala mutete mwana Jean-Pierre azokona pasi boye kapona batoyo d'étrangers viens Moutamout dans la carte Belgique il faut ça la toque le monde il faut ça la toque le monde les loyaux Moutaye me dit ça tellement pour pas me dire Jean-Marc Kabundu mais il a rappelé le nom pour la Jean-Marc Kabundu bah ne va pas le nom Gezali sous-sauté Kabuya Augustin na Jean-Marc Kabundu pourquoi ça va maintenant bon voilà il n'est quoi ça passe pour IDPC quoi et puis quand tu le vois dans le monde et ça passe bien mawa on kishi alobaki yango lelo te wana nanu zaire eza na kotoka tabatambolaki batulu na komi na kotakatanga Jean-Marc Kabundu azalaki na petit trop jeune
a prophétisé, qui a mis ce qui est devant, tout le monde devant peuple, pour nous combattre ce messieurs, c'est un héros. Et Tikali, bon, Matamo qui t'a écouté, et Tikali, oh, puis mec, il a mon nom. Mais c'est pas thème, parce que vous avez deux têtes là. Auguste Kabouya, Jean-Marc Kabouya, ceux qui passent à la raté, mais il est précisé à la raté. Je vous parle la vérité, c'est comme ça. Nous avons qui comme le bango, mais nous avons nous avons nommé à Tomboli David pour la roi. Oui, il est ce qu'il y a dans les goulailles. Après, qui est Natina. Natina, à Matissi, malgré plus de 3000 concubines, malgré le crime, tout ça, malgré Boma qui sont dans les 7 guerriers, où il fallait libérer Israël. A Tchèque aussi les élèves, bomi mon soldat, dans le combat pour le Woyebi. Ni bebe paya ki simana ni bebe ko kwa boyi ni no babaki nzamba lo bakini tamba sepela ki kufa na ye bana ko babo ni nzamba lo bakini nzamba lo baki non c'est dans mon cœur bana ko babo ni nzamba bateau déjà nzamba sa ponaki ate umele tegeni nzamba sa ponaki que il est un jour pour libérer mboka la biso RDC bana ko babo tout monde en clair ce qui peut besoin d'attendre papa moi j'ai connu la puissance de Dieu dans la deuxième république. Ce n'était pas parce que ce n'était pas c'était stop de Dieu. Stop. Nous avons dit stop. Quand je regarde aujourd'hui, les mêmes personnes au bâtiment qui la passe, les lobes avaient entouré ancien président Joseph Kabila. Et je pense que ça passe. Et puis ça va attendre dans le monde aller à tout. Azoter les maisons de fondre. Azoter les maisons de cause, azoter sa raison. Et puis ça va passer, puis ça va mal. À la colobale à tout dans son talent. Talent puisque il y a un papa. Au lieu de la sécurité, on compte à la main. Au lieu de notre compte à l'avion, on a l'avion. Tous ceux qui sont 2 jours après marcher à la malade. Malade, mais qui a fait aux hommes dans la catavion. N'a qu'à la catavion, n'a pas qu'à l'innocent. Tous ceux qui ont donné la chip au bon coup. Tous ceux qui ont dans la catavion. N'a pas cette Jean-Louis Joël, la catavion a compris ça. Mon côté annonce. Au lieu de bien. À la tour. Quand nous avons le Congolais à 100%, au lieu de la deuxième république et tu continues, c'est ton problème là, on va juger. Moi-même, avec tous mes crimes, tout, mes péchés, Dieu m'a pardonné. Aujourd'hui, je deviens un canal pour la gloire de Dieu, pour la libération. Nous avons dans zone Kate. Et puis, même moi, la très bien. Nous avons révélation. Il y a que le président Félix Chilombo, Antoine, le président, les amis de l'hôtel. Il y a élection exacte, non, il n'est pas sa Belgique qui va y aller. L'être ça fait aujourd'hui 2 ans. J'étais de l'autre côté, j'ai soutenu papa Honoré Banda. Quand on est dans 2017, j'ai commencé à soutenir. Et surtout, c'est mon argent. J'avais mis mon argent en jeu. Les gens ont papier, on a transfert pour la libération à Bukawa. Mais comme j'étais une servante de Dieu, mais comment? Tu peux continuer à mourir finalement. Trop de promesses, je veux prier mon Dieu. Les grands prophètes, le vrai prophète, on doit soutenir quelqu'un, on nous a pas que c'est carnet de défense à Bukawa. C'est là où je suis allé en 21 jours. La prière, l'intercession, nous avons soutenir Chilombo. Antoine Tshisekedi, il est là devant l'ennemi, à son bon latéral, qui m'était, à qui va peuple l'ennemi, tout ça là, n'est si quand on est plus moi dans Zambé, d'abord on va quitter, la commande lettre dans la officielle, la pessi awa, dans les combats bolingo, la pessi kiango awa, dans la pessi awa, on consipe à aller, tout le monde est dans mon cause, la kati ya réunion la mission de la diaspora, la télémine à la bine, papa, mon fils, le Seigneur me recommande. Il y a pour soutenir aux intérêts de vent face. Namouna, Bissoba Mamana, surtout à jubilé international, tous soutenir, comme soutenir la prière. Même si ça m'a comme tout ça qui prend la parole, les autres ont battu, l'Inkamoni, Zambé. Parce qu'à cause de la milliard, ça la campagne, ceux qui Zambé pour nous, on consulté parce que tu as dépensé des millions. Non. Il y a quoi de Goba Bolingo? La zone pour la montagne, c'est pas dans Zambé qu'on va boyer. Bon, dans la terre, parce que comme il est dans Zambé.
Tango na Nzambe pour moi na Nzambe azali pas avant gagner associé na Nzambe ba na agir puisque ce que vous allez moi na Nzambe on l'a d'abord à Baki alors Israël garde silence j'ai entendu vos cris j'ai entendu maintenant je descends pour vous libérer alors les anniversaires que vous voyez aujourd'hui les Égyptiens là avec mon la bango les sous-soutés et comme il t'a on a la sokita toyoki ebele ko ba pour la président Boka et ça n'est comme monter et il y a solo bana ce qui va dans la carte comme sur la carte passe mais tout ça là ezalo ngana solo na ba commentaire bi oyo baza contre soit disant ba kaza contre non ba isa ba ilo ba moko ba isa mama grâce na mission tout ça le problème la président la bisoté notre problème ezali azo soutenir munguna wana atiki munguna na bele la mission azali mkono mokate azo nyoko la mission moko ba propre ba la mboka tozo souffrir ba propre ne donna ya bien nous allons ba souffrir mais on a ce que le président sans soutenir toujours ba zone de alors ça il remonte à mon avis surtout ça la passe comment que moi na mboka a soutenir mon la mission la vérité je pense ça pas la vie bon on a dit chaque chose à son temps on a dit mais c'est le prophète avait j'ai eu président on va lui à la vie parlement sénat tous les politiciens on va dire ça c'est alors on dit ça les armées par contre nous sommes pas confondre de la mort chaque chose à son temps Nzambe allez ni le ça na sasa mwenyewe leo tena magonjwa kwa kile na constitution na sasa pesa la constitution nyoso na constitution ya mboka ya justice nyoso tu procureur na sasa bali pa membre de la constitution za pamba parce que comme il tellement na sabe na kata kuna ndio kuna dai bahati tena basi bahati na kata kuna bahati moto oyo personnel babelaka ki premier ministre Birimba nous avons soutenu la groupe là que nous va voter la contrat c'était moi mamakala na c'est tout on a kalo tala ba che premier ministre qui veut la banque a ministre bi ko so nela zina na mambo na rai ya na ko kala bino na ko fournir ya papier na la banque design la résister les autres baisse tala ba tout na mambo na la ko so je suis allé faire un match avec quelqu'un na banque qui mo wala na ba wuli on a fait la chic marque de wala na les attaques vous savez que c'est ça m'a répondu ça va père alors avec tout le respect pour ça malala moi il y a un moment où il dit et ça va être aussi ça pas si à mon côté au contraire les sous pour le coup na la banque na responsable numéro 1 na aussi maman na de la maman na les autres relations pour que le fond là ce que il y a une bonne jamais maman na avec tout le respect mais la vie du ministère a montré la 50-50. Alors oui, jamais. D'abord, bien, on a dit la justice. Regardez des choses comme ça. Pour l'évolution du pays, alors, quand on regarde là, merci, constitutionnel, on reconnaître, moi, on a toujours la vie capoté. La vérité finira par que on fait ça dans le but on va qu'il va attirer voilà il va devoir notre soir qui va procéder mais on va devoir nous quand on a la distraction et belle la distraction la Nzambe likamo oyo on a toujours na devoir nous bazo tchaka nani ministre na mambo wala obino boye ba devoir nous prendre la kamababiri boye bibino moko ako tshela wana kona puisque avec il faut faire la chose mais il faut pas kabola la chose tant on a bitu bila la kabola ya tataka la chose na soko kutu gérer wana na kata zala ki pala zala ki je sais ça les marques parce que quand on a kabola alors si tu as la ya la situation ne peut pas faire la chose kabola mais comment le gars mais ata pas faire la chose kabola kabola Nzambe asateni on va dans le kabola za kokeni baba ki majorité na parlement majorité na ngo baba ça Jean-Marc Kabouli baba bien ça baba na monde pour kota na nini to na baba ko soki za asate na nini to katanga kama susi na kesa parce que pour les amis pas bon ma peuple baba ko na papa ki wana nyoso tu baba ko na baba Moïse Katumbi mote na bino papa ki Mungu akubariki baba yangu unaniwa bien mimi ndio kwa mama kama sisi tulikuwa awe kule Royal unaniwa très bien baba yangu na pesi susu mote na mwana la Moïse Katumbi mwana Nzambe mama Grace mwana Nzambe
les présidents, moi, dans Zambé, surtout dans Zambé, peuple dans la respiration, nous tous sommes les enfants de Dieu, mais laissez-moi vous dire, la chose qui a bien bon et la China. Pour aller le combat dans Zambé, déclarer que ça fait de l'obéissance. Tout ça dans Zambé. Avec Dieu, nous vaincrons. Les gens, chaque chose a son temps. Laissez-moi vous confirmer ça. Qui doit continuer la vanité? La stade, Ngaite Zambé la pression qui Zambé la valeur qui c'est ce que moi j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Maman, tu m'en es maman tout. Les pasteurs, et c'est ce que la qui se gagne. Et c'est ce que la qui se gagne. Mais les consommateurs ont le pouvoir. Chaque chose a son temps. Il y a une semaine il y a Zambie, il y a service, il y a organisation internationale, il y a la Zambie, chaque chose a son temps, à ça que la la composition Goliath, elle a la composition Pharaon, elle a continué et comme il t'a le Pharaon. Après, le système de la batterie tout. Et puis, elle continue sous la tango, il campe. Et comme il tango, il a Zambé, Kokita. Et elle est comme un bon. Péléco, il y a des Congolais, Mousso. Peuple congolais, parce que le président de la nation est le président de la République qui est peuple congolais. Il y a des personnes qui partent de la nation de la République. Il y a une constitution de la pouvoir des autres Congolais dans la mission. On ne peut pas voter les gens à Cameroun. On ne peut pas voter la commission de la
Mais ce qu'on perd de moi, il fallait qu'on la s'améliorer. Après, on a la cause de quoi? Il y a combat. On a eu les animaux. Le titre de la on a dit la poudre et les mains de Zoloba. Tout le monde a dit que la pour nous, on ne va pas pour la César et la Moussa, on est là pour ça. Ça va pas pour le grand-père, ça va pas pour le César Garadi. Papa, attends, qu'il est foutu au Québec, ça va dans la Bitumba. Les gens sont ici à tout sens, papa. Pas nous sommes avec maman grâce. Ça va pas pour le, ça va pas pour le César Garadi. Soit quand les gens piquent que nous sommes ici là-haut, les gens qui sont dans la Zambie, chaque chose a son temps. Bon, tu as joué ça à ma cause comme ça à cause de tout cas. Zambie qui garde le silence intérieur. Je descends maintenant pour vous libérer. Les justifiés que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais, plus jamais. Et on a saigné la bio. Ça fait nos peuples les Congolais. Peuple congolais, ça fait nos soutenir. Bon soutenir, Jean-Marc Kaboul. Bon soutenir. Azala, droit qui était là, il y a un président, mon président, des sous de parlement, des sous de ministère, parce qu'il y a des gens mais t'as le choix. D'abord, on a le président de la Chine, mais non, président de la Chine, il y a un monté. Après ça, les gens ont des soucis pour la peuple de l'aïe. Le collègue qui dit ça, qu'ils avaient dans la boîte à peuple de Congolais, on tient la convocation de la table pour le monter. On tient la convocation de la table pour le monter. Là, il dit ça, il y a un pasteur Moukouna. Moi, ce que je vais dire, c'est que le pasteur Moukouna, je l'ai soutenu à 100% et je continue à le soutenir. Oui, ça va comme ça, il est mort. Ça va qui s'est mamé qui colle à mon oreille. Ça va la tête qui Moïse. Ça va la tête qui construit à Jérémie. Attaque David. Ça va qui est mort. Problème de la femme, et puis le problème qui a coup fatigué. Et puis les gens ont télévisé avec la communauté de Souka. Puisque Zambé a télévisé qui est. Ça a télévisé qui David. Mais comme les caméras qui est ignoso, mais ça va la qui David. Alors qui l'ont c'est mon cœur. Mon tic cap. Il y a beaucoup de minéraux. Il y a beaucoup de minéraux. Il y a pas de Zambé. N'a pas de Zambé Isa pasteur Moukouna. Même quand plusieurs personnes à Koufakin, jamais Koufa. Bon, on a qu'à pouvoir avec les Zambé. Hein? Mais quand nous sommes bien avec Kiwana, est-ce que Ibrahim Azalaki, Ibrahim Kabila Azalaki, tant que nous avons macané sur le parti avec Azalaki, mais pourquoi la scope de Babolo? Ni les hommes sociaux, ça va dans la nécessité pour mon macam. Là, il est l'homme de la bataille, pour la bataille, là, il est l'homme de la bataille, tout le monde, tout le monde, n'a qui combattait qui est dans la bande de Babolo. Il faut que là, il est l'homme de la bataille, la société de réponse n'a pas passé à Zama pour Zouzi. Zouzi, c'est un homme de Zambé. Il y a des établis dans la voiture de l'histoire. Soit vous allez coupable, vous allez dans le coup. Soit vous allez coupable, vous allez dans le coup. Quand on a le coup, quand on a limité, parce que vous avez déjà la boîte à l'État. Après, on a allé dans le coup. On a allé dans la tête de la famille, la boîte à table, on va solo. Mais comme il y a beaucoup de Bazouzi, vous allez vous permettre à Bazouzi, à Katamakam. Il y a une bonne tique à distraction. Bonne tique à distraction, puisque dans tout le bazar, on a yé les mabés. Si tout vous allez veiller, la Nikamabo, Katanga, oh Zambie, oh Moba, oh Makoti, mais non, mais il y a un maya moto et tout le monde le voulou na bao, n'engagez qu'à l'ingale le baki, chaque chose à son temps, n'ala la minga kolobate, n'a pas ça qu'à maman, on peut se dire merci maman, merci maman, merci encore, merci, nous avons fait son longue vie, que le Seigneur vous bénisse maman, n'a pas ça la bonne salaki, et puis ça n'a pas le maman, MNCT les mêmes bundisa, bande koba bolingo et bundisa, hein? Jean-Marc Kaboul, et puis si n'a pas si peu mal, quand la tata ou ya partout n'a pas la pour la championnat de la prison, quand la bande koba bolingo n'a vu à cause souffrir, quand la main il a mis, n'a pas dit maman Lili, tant pas petit la faisait toujours Lili, moi c'est président MLC Jean-Pierre, bande koba bolingo, payer le comment on a commandé ce qui, mais moi je ne pense pas. Na kota la pesa bien bébé baba on a eu besoin de faire bien baba il était pour monter bien mingi ezali nzambe kota ke a soutenir Batouana pour l'échec il y a IDPS échec il y a Félix je ne pense pas mais ça va se calmer quand même la répondre pour la catholique opportunité ça nous toujours la même politique qui était catholique ça n'a jamais été il y a Félix à continuer à la cause pas pour la catholique je sais à quoi je dis na yeli elonde la bana katinanga nzambe ne mutayebi batu ngala eka pour la web c'est bien bana nzambe nyoso totelema puisque
puisque action ebandi nazaki na kati ya prière nasisaki prière nalobi lelo naye kopesa message action ebandi prophétie oyo tata na biso mwana biso ya beni alobaki ekokisami kaka mingi ya koloba te tolanda prophétie ya prophète oyo ayebi Antoine Tshisekedi Tshilombo te tolanda bainterview ya bamama oyo bayebi ye te mongona bamonde bakolala bakolela ti lelo touti nga nazalaki dernièrement na Suisse yango nazopesa mpe mbote na mwana na bandeko babolingo eza pasi mingi ntango eza komona bato baza konéglige makambo nazokomprendre te bandeko babolingo eza pasi tobondela nzambe bana na nzambe totika nzambe te totelema tosimba nzambe na biso na maboko mibale bana na nzambe topesa confiance na nzambe nzambe asatelemi mpona kosoutenir mboka na biso mpona kosoutenir peuple na biso puisque azali nzambe akotikala nzambe ezosalanga mpasi lelo nalobika peuple telema kobanga te telema po ete nzambe azali nzambe akotikala nzambe ngepesi nga esengo kotala mwana nanga Pascal na ye na kati ya Suisse na zwi mama po tobondela lisusu mama ya jibile ya Suisse aprendre mangalana azalisa si mama aya koti na biso tele mobala bingi akota bondela alela na biso alobi mama nga nazala besoin ya nzambe asala je suis chrétien comme vous na pesi ye téléphone ya prophète na bene wa bonheur prophétisaki pour la mboka pour la président na biso bamone balango bakomi bo bakomi osambela bandeko babolingo ce n'est pas donné à tout le monde la prière c'est le dernier président azali wana na bakamarade na ye na bato na ye bango nyonso bazali bana elengeleki mamona bazaki tata mobimba tiki mosala aye mpona kobondela nde mama bazobondela mpona président nanga bazobondela mpona mwana na kovanda na bamama esalaki nge esengo makasi nzambe apakolongola na Pascal kuna na ekipe na mobimba usala malamu papa chaque chose à son temps nzambe afutaka na ntango na ye oyo ye moko akani mingi ya koloba ezali te napesi kaka merci na grand prêtre César Ngadi que le Seigneur vous bénisse Cléboa donc na koloba original 5 minutes avec César Ngadi tout le monde est d'accord napesi bino nyonso bana na nzambe mbote de partout napesi bino nyonso tout mbote bakonzi na kati ya parlement national na bato mosusu bana souci on baza na besoin vraiment de soutenir action peut poser à président tokoloba te bato nyonso to baza ndenge moko non soki ozali wana mpona soutien on y va tokei liboso mais mpona kola distraction kolandala na tuma makambo kolakisaka bino mitakala epi mwana nzambe ntango ozokabata portable no écran ozotala mitakala elingi oloba nini c'est là le moment où on décide de la semaine mitakala pour qu'on ait kosala arrangement ba bomba ba yeba biso mboka basala biso makambo bino koto yo osokota la distraction na olobela bino kaka ke Nzambe ya Coutinho Fernando il fera le Congo sera sauvé merci que le Seigneur vous bénisse bye bye. À partir il y a mois de juin donc Torobanda ba direct donc to koti na masolo ya direct parce que masolo mususu ce que biso to beti le mususu et zalaki makambo se lekaki mais boye ba ke 5 minutes oyo ya ndenge oyo ngana lo baraboy et ko zala kaka donc oyo zala libanda mais oyo to koti na direct to zana kati ya plateau donc à partir il y a mercredi 3 juin to zana rendez-vous ya direct donc 5 minutes téléphone ouvert et Robanda mercredi 3 juin après vendredi 5 juin donc toujours 5 minutes avec ces Ngadi téléphone ouvert. Mais samedi 6 juin, donc, la émission Oeboyebi, on a na radio, métro Tchango Siko, il y a version, il y a télévision, donc rendez-vous de patriotes. Wana Sikoyo, na Rosalana invité. Invité Siko na émission, wana Izozala. Donc, Nazo Mbappé, Batu, Yabaka Moussous, pour Bisso Toza, Bakolabo, il y a Félix Antoine Tshisekedi. Mais Tissiko Bisso to comprena raté. Ndenge nini batu mususu bon tolobi critique eza bien critique oko critiquer présent surtout ba critique kaye ba critique constructive mais oyo batu mususu ba koma na masolo soki neti nini do yango il faut baleka na 5 minutes avec César Ngadi te même na
rendez-vous des patriotes pour te comprendre bango binope et vous avez téléphone ouvert hein et vous avez émission téléphone ouvert bah émission à Siko to ça les avez téléphone ouvert binope bozo poser ma question pour te comprendre mutu na bango ils ont fonctionné ndenge nini pourquoi ils ont fonctionné netu bisoté donc toroyamba bato bazana sima katumbi toroyamba bato bazali na sima ya failu toroyamba mebo bosana te ke na 4 émissions wana bazali face ya collabo. Il y a Félix Antoine Tshisekedi, donc César Ngadi. Donc, tu la bango bilobela te mes photos comprennent la bango. Ma kamuni ne bazali na ngona mutu, ya ngona pe téléphone et vous allez appeler donc nouvelle amalam ya ngona to pesibino donc bo bloqué ya ngona mitu na bino à compter du mercredi 3 juin bah direct et bandi il y a 5 minutes avec César Ngadi. Donc, nous avons rendez-vous mercredi 3 juin. Vendredi 5 juin, donc ils ont la semaine, donc ils allaient mercredi, na vendredi, ils ont à partir et à 21h, à partir coup de thé à 21h et bandi. Donc pile poil 21h et bandi, tu repasses na bino 2h ou 3h total quand ndenge ozala. Donc il y a samedi ndenge boyebi to bombi kaka, ba horaire auto bando ça na radio. Donc tous les samedis na 14h en direct. Donc bo s'abonner déjà et vous sur na Facebook, bo s'abonner na compte na biso ya YouTube. Cléboa original César Ngadi, bo s'abonnera déjà, mais tous en abonnés, donc presque 50 000 abonnés, mais bo s'abonner les sous parce que ils ont le candidat qu'on a donc ma solo penza oyo, bo sepela kinango donc bo zofi frango à live, donc Cléboa original 5 minutes avec César Ngadi, téléphone ouvert en live, donc vraiment na kanisi beaucoup ça déjà à Rosepela, beaucoup mon abino moko ba bande annonce, donc se préparer en déjà et ko banda koleka 2 semaines prochaines donc to banda déjà ko tie la bino en po boza déjà na katia ben. Clébo